Bonjour bandeko, analysons avec Gilmas. Nalobaki na bino nini bandeko? Bofingi bolobi na linga ka fere te. Eza kolinga fere te. Ata soki na lingi fere, makambo ya visa na ebisaki nalobaki na bino akozwa te. Nalobaki pe bato bazosomba ba billet te. Fere gola éliminé. Concert à Londres éliminé. Jet set éliminé. Fere gola éliminé. Lego na ebisi nalobaki na bino nini? Même na présidence ba invite na anniversaire à Chifachi. Fere gola éliminé azate. Bino nazako donc bagoloa. Bolongwa kigoloa obino bomitia. Kigoloa obino bomilatisa pena keno bino nde bagoloa ndeko na ngai oza goloa ba kigoloa na bino ezo apporter eloko ata moko te. Nalobaki na bino nini? Fere akozwa visa te, batu bakosomba pe ba billet te. Tangu nalobaki ne bandeli na bi, façon communication boza komema. Tangu Fere akiti na Londres, ba journaliste bazali ko entourer ba youtuber wana na baki a eloko ko simba te. Okende komona ba donc ba filmer ba diambere nde bazokende ko yamba Fere na sale wana. Bazako ngana lobaki na bino Fere ata soki bosali promotion ndenge nini ko simba te. Bozonga na sima ndeko nanga bozonga sima. Fere tango akendeki na Afrique du Sud lobaki ba reporter concert. Est-ce que basi batia date ya report wana o bakobetela lisusu? Batiaki date ya mars, ba changeango na l'édition le 16 mai, lelo bazolo bakaka ba reporter ngo ti lelo. Oyo pe ya Londres eza reporter te. Muto ako sabino te balobaka kaka report mais eza annulé. Bazoya na kombo ya report mais eza annulé. Irene Mabweni Fere gola éliminé. Patricia Edouard Fere gola éliminé. Bino bochaka tembe. Fere mutoze ko yemba kubwakela ba héritier nini awa ba jeto. Fere aza élimination déjà mi balé nini Afrique du Sud deux fois ba annulé yango deux fois. Yango Londres pe eza ko to sa société. Nalobaki na bino casier judiciaire à Fere éliminé. Casier judiciaire affaire eza ya kubeba. Aza criminel. Casier judiciaire na ye eza normalité. Aza ye moko te baza ebele na kati ya jet set. Baya kolobela sika report ango boyoka pendenge nini bakubanda kolobela report ango bakoloba nini? Na ndimite so bakoyana ba analyse parce que bango baza bato kofinga. Bagolwa botika émotion bolongola ba émotion na ba sentiment na makamboyo. Boko piquer ba crise ya pamba. Ko soutenir Fere gola ezako longola donc ezaneti ozako mi pimela liberté. Ko soutenir Fere c'est comme si ozako mi pimela nanu joie et sengo. Mukolo nyoso ozala muta ba stress okoya ko piquer crise pona makambo ya Fere. Ngana za koloba na bino ba vérité combien de fois batu baza ko finganga naze koloba parce que je connais qui est Fere na zala koloba parce que na yebi entourage à Fere na lobaki déjà parce que na yebi bino sikaboyaka na ba sentiment bobandi ko finganga ofingi mais résultat ngo sikeza wapi galwe gakosa héritier azako anile ba date te depuis héritier azo tia ba date azo beta. Héritier zo tia date azo beta. Zénith de Paris héritier azo beta. Depuis wera azo tia ba date azako anilete azo beta. Grand Paris Arena beti. Lelo Forest Arena azo beta. Fere sika kichebe. Musenzi abova. Omoni mukuse abova ye wana ye. Makelele tangu kaka kendeki na Londres na moni bato ba soit disant ba youtuber bazalaki wana tangu na mona ki bango déjà na lobaki concert ko beta te bato wana baza ba chroniqueur ya baza ba fanatique baza ba yebi communication te bozwana soki nani soki tonto promo ya za yebi communication te aza youtuber aza wana pona mbongo na ye.
Ozi mususu wana oya ba miso minene wana kombo kiminga. Est-ce qu'il y a vraiment a sa communication? Est-ce qu'il y a un communicateur vraiment qui a mbongo et a la promotion? Mais bangonde faire azako focaliser sur bango basa les promotions avec quelle audace, avec quelle aura bango baki ko attirer batu bako attirer nani bako benda nani à part que entourage na bango faire onde concerne munene ozalaki ko préparer mususu ko zala lisusu te mususu ko zala te batu bazako produire yo nanu nani nde ayaka kozwa avance le devant ko produire faire mutu ya munene oya alingaki a produire faire zalaki fly wana oya zalaki soki fly one mutu ya munene à part ça ba misusu nyonso bozomona ba aventure sur ba aventurier mutu azokende ko produire faire bozolo ba faire azaboye adversaire na fali bota la producteur ya fali bozolo baza adversaire ya faire anano afungoli vente billetterie nanu fungwami te ya fali me ba biezo sila na ba prevente me bino ba pesi bino basanza na basanza incapable ya kotonda me makelele na réseaux sociaux toza mobondo sika botondisi ba mama ya ba mingongo minene wana na réseaux sociaux baya koloba est-ce que ba mama wana vraiment baza ko sala promotion ou baza komi salela na bango ba émission po bazwa mbongo bino bo sakana na promotion bosi bomona ba mama wana baza ko telema baza ko tambola vraiment kolobela faire ko tambola na quartier na ba salon ou basala kaka ba émission ezalaka kutu na image te bazo bomba na sima tout ça baza sur avantage bako fingela faire batu bako sala moyenyoso pourvu que batu batala ba émission na bango. Est-ce que batu wana nde boza ko zoua vraiment avec intelligence que batu wana bako sala promotion? Yango na lobaka faire za kichebe azabi sangisa ayebite eloko azolinga mais en tout cas tango lobaka bongo ngana sina comprendre que faire ayebi eloko alingi na musique faire azana vision te lié ayaki aza parvenu et salika kawera zui ya komi pe musicien avant la musicien andimate ki akozala musicien azaleka ya koyemba imana quartier ndenge batu nyoso bayembaka akota studio pété mais ba fali oyo avant kota quartier latin ayemba déjà akota studio babimisa banzembu tozomona mais sika faire abimisa nzembu te avant kota quartier maison mère mais encore une fois place faire ateka droit na ye ndenge makambo ezalaka ya nani Esaú na soki na Jacob eza mukula kota quartier latin wana ezalaki fini pour faire ça la makambo minene fois que ne pemene ya Koffi Olomide botala bien so mikolo yo faire na Koffi bazako ezobeba makambo ezo simbate yango bozomona ba confusion mukola ko zongana na Koffi bomona ko sala su makambo ya minene ndenge tambolaka ya Koffi na Fere ndeko na ngai asi échoué na lobaki na bino visa ko zoate azui pété babie zote kamate azui te sika tango bozo finga ngai bozo zwa nini parce que nga nazo memela bino ba vérité nga nazo loba na bino ba pire vérité o ezo leka na monde nazo lakisa na bino noir si blanc que faire ko zwa visa te na lakisa na bino noir si blanc que faire azabo na boy je le fais naza ko prouver ngo noir sur blanc mais bino bozo zwa audace olia ko yoka bozo finga olia ko yoka po bozo ba précaution bozo finga sika tango boza ko zwa ba précaution te musala na bino ko finga mukolo date za koya boza disperser golo bele baza ko finga ngai pona lobaki bongo bango pe na so otali bie basombi pe ba billet omona mutu aza na TikTok tango azaka pe na Congo bino boza ko finga batu baza ko pesa bino baza ko pesa bino ba matière oyo ko permettre bino bo changer ba position de tir na bino tango naza ko loba bongo c'est parce que bino bo se préparer bo changer soit bo kende ko débloquer situation ba trésor congolo bino bolinga kapitango baza ko sala ba émission bango balobaka bosi bo débloquer bosi bo buka ba main noire sika lelo ba trésor congolo baza na droit ko loba n'importe quoi parce que bo pesa bango matoi malgré ba lukuta na bango bo pesa bango matoi sika bino bagolwa na j'ai vite compris que bino bolinga ka mutu lukuta so mutu alobi vérité c'est la vérité blesse
obne balobaka la vérité blesse. Mais tangu na koya na lukuta boba Gilmas parce que awana ki koya na ngana lukuta na bandiko lobela faire makambo impossible. Boba vrai journaliste parce que na lukuta. Mais vérité tangu nazo memango boye bino bozo monango ka neti mutu mabe bino ka nengwana. En tout cas na tiki bino botikala donc échec ezawana faire a échoué côté président c'est pe batu bazo kende ko sala ba fête ba longoli ye azakutu contete parmi ba invité bota la biloko ndengwana ba musicien baza ko reconnaître bango baza ko inviter bango faire baza ko inviter té mais bino batu bolobaka bayoka ke na présidence azamu muta bandeko lukuta o ezalaka na réseaux sociaux bandeko na ngai bozwango vraiment avec beaucoup de précautions. Faire aza kichebe aza musicien te aza na organisation te entourage ya malonga te ye moko mutu ya malonga te ba vérité yango wana olinga te ofinga je m'affume vérité yango wana